les featuring, on va faire... Attends. Papa Fally Poupa, voilà. Si tu me vois, pitié de moi. Voilà. J'ai ton besoin. J'ai ton besoin. Un seul morceau va faire de moi la star interplanétaire de toute ma vie. C'est-à-dire la star de ma famille, du monde entier. Je te regarde, papa, je vais me mettre à genoux. Ton message est entendu. Ton message est entendu. L'émission là va loin. Non, t'inquiète pas. Ils ont envie de dire, je m'en fous, je me mets à genoux, papa. Merci. Un peu chanter pour faire. Ngai ya ligne mo eza wana ya ko dépasser te. Soto kati ya ligne wana soto kutani e ko choquer bato. So na daye ko yate, so daye pe na yate. Ti ngai so yate na bongo. Ko pardonner na makasi te po na zo forcer na ko rater. Donc la question c'est que soki non to leka so ligne wana te. Atana na plateau te soto kutani na peso respect. Na répétition na bato tout bayaka. Ah nene tout ça to ya mana to ngi ba photo ma mutu. Je reste dans respect à la presse. Mais, quand il y a ce qu'on a plateau, tout comme ils sont obligés, c'est vrai qu'il y a une occupation, tout à la côté ni à l'aise. On peut tout la presse, comme il y a tout respectueusement, il y a une place parce que tu vois, on a le bien moté. On a mérité, on est d'accord. Donc, il faut quand même qu'il y ait 5 émissions. Tout sur la rame ramon na utosala parce que na beti Paris Accor Hôtel Arena 23 000 places si le long tout ça qui no beta monter donc tout le bela parce que tout tellement wana tout le bela na ya na beta Apollo na beta stade de martyrs awa oye kotisa chicon on se comprend et puis les 3 dernières années on avait au moins minimum 58 concerts par an. Donc, c'est ça, on a un peu réticent na batunda mais bien sûr que batunsu ba yamba ya banana ba binu ba mbiaka ya ba télévision même ba internet. Voilà, il y a pas de problème parce que justement des fois faire un tika mais c'est congolais pour aller qui fait rigola avec 3 jours de desaré défi on a cop na bango. Bon, mon tiko ke tong na ebisa biso ke biso mo ba congolais to pesa ba mission na biso valeur te bondi melingai. Bon, mon vidéo na teli biso ne bandeli une ivoirienne azo senga fukami. Abi ayemba ta morceau. Moi morceau kaka ayemba na aigle. Poanini ana posa yeba na ana posa mokide yeba azali na ba qualité, azali na ba capacité mais ndeka aigle lobaka. Succès babota manango. Succès penza babota manango. Mais, chose étrange, Miguel. Bon, que non, raisonnement Miguel, la deuxième vidéo, na telbino, le comme mon comme qui est de l'autre côté. Na comprenant bande qu'on a biso ya ba congolais la famille. To valoriser ba artiste na bisoko. Miguel a lancé des filles. Alobi, artiste ou elle qui fait rigola. Abeta na Adidas Arena 3 fois. Vendredi, samedi, dimanche. Est-ce que tu peux réfléchir comme ça? Est-ce que Penda tu peux réfléchir de la sorte? Bon, bisangana. Capacité Adidas Arena, Adidas Arena, et quand tu as combien de fois na eu Arena? Bon, yebisangana, pour bino tu weba ko sala ba calcul. Adidas Arena, ils a 7000 places. Fois 2, ils a combien? 14 000 places. Ils ont quand même pas na kati ya ING Arena. Donc, tozo réflexion moko eza bidon. Tozo ya nango devant internet. Miga ya lobi ke mutu oya beta yu Arena, mutu loko a Fally Poupa DiCaprio, a salad sold out, mais a opesa ba wario défi. Bake ko beta Adidas Arena, Donc, to beta neti donc ba wario ba beta Adidas Arena, esika oyo, aigle profita qui a préféré qui a celle en concert au anniversaire ya Félix Oisé quoi.
Bah, wara mutu te la famille. Tala degré. Anniversaire à Aigle et fêtama. Bah, on a français, hein. Bah, fête anniversaire, ya Aigle na Adidas Arena. Bandeko nanga totika ba comparaison inutile ko totika ba comparaison inutile totika ba débat moko ezaka bidon o toko quand même pas ko poussa na likolo nango la grande famille. Fali ba compara kaena batute, fali aza Aigle, fali aza mutoyo. Suivez les guides. Babi batu ba nyonso to ala ksaka nzela basala anini bazala toujours simanae. Non tie la biso we batu loko ba mige ba ingrat total. Ba ingrat penza total o kaka pena ingrat. Ba mige wana to yeki ona mnoka era bimisango na bakali. Babi nini ke pona fali eza pona fali merci fali nde miga na poto melelo miga komo yamba batu na plateau. Miga como yamba na plateau pour dire que non, faire nanani nanana, l'ingratitude est condamnable. Et on a bien fallu ça na raison lingana ete que ake na ba émission n'importe comment. Non. Ana catégorie ba journaliste et ba chroniqueur akenda. To la nana nu era ba kaliba meki bena ko pese la pona ba kambango ya ingratitude ya mige. To landa et puis on se retrouve à la prochaine. En tout cas, abonnez-vous massivement ici chez Mkambelu TV officiel. Je vous salue, je vous accueille. I receive you, na recevoir bino na Mkambelu TV officiel. En tout cas, beau s'abonner massivement, beau partager, beau aimer. Parce que ma kamsu et sa colère et beau takapena photo bandoya sikobo poto ko bano loba kapena makambo zo mona na miswa batu batoko ba mige bako ya te bandolo bapona Aigle. Non. Ce qui bamoni mutuloka era aya lobby likampo na boene pona na mige parce que étant que muto azo réfléchir amonika bi donc muto azane penza ingrako muta sunga yo atozaka na billet na yo soki visa soki ndenge nini mais poko tisa makolono kuna France soki Belgique eza pona fali poupa DiCaprio la merveille to landa vidéo ya era la famille bo s'abonner bo aimer bo commenter bo partager en tout cas et ça la biso plaisir ya makasi soki nzamba zongi te ngana bino to kutana mais bo s'abonner libokema na kati ya Mkambelu TV officiel to 2025 ko pena to ko beta masolo ba warrior ba musicien na biso o ba ça la fierté ya mboka parce que soto bito tanga momoni falit depuis makamba este o ebandi muto azana souci ya patrie muto ana souci ya mboka depuis makambo nyonso ebandi bomona ke aza malili donc il ne se fait pas voir beaucoup, il ne parle pas beaucoup donc bomona ke donc boyende zalaka. Suivons tous ces heures et on se retrouve à la prochaine. Bobo sanate ko appuyer cloche ya notification pour que prochainement o zangate ko zwa notification na yo. Bisous. Nani pena ko zo mibali no yo zo kana na munako na leki bino biso so to nga to yeba ko leka oyo mabolo leki ba to nga to yeba o leki ba na nini yo to nga to yeba nzambe bakali na nga to yeba aleka biso na nini o nga na yeba kate bakali pone nga sana na poto po leka mutu faut non na fiche de paye mabolin sans papier fiche de paie zate et local malongi zate donc yene ngazana o ba yokela ke jalousie mama kongo ayokela ke jalousie bato nyos mama kongo ana ndako mama kongo a misalera nyonso ye moko donc ye aleki bato et lorsque to yebaka aleki bato na nini bakali po biso to lamka tongo bakali toke kayu toko kocha mundele nyongo yes ko ninga zana aleka biso na nini bakali et l'autre ninga to yeba ngona tsi ko to yeba to comprendre te. Tu comprends likambo te bakali lobano na kangi na micro era nalandi il est très amigue parce que faut benga nyama kombo na e Migue n'a jamais étudié Migue azana na ba lacune Migue ayebi niko koma niko tanga ayebi yangote
Nayoki alobi lomo que era tu n'as jamais travaillé na kati ya Madjabu. Madjabu apesa ye ba grand contrat o ezaki ba mbongo azwa kuna yo tikala toucher yango te. C'est une question. À vous, Era. Allô, Era. Non, bien. Bon, tu vas tirer la structure en bas, toi. Pour bien beaucoup, ma sobo niveau détruit, tu peux niveau no benda ba combo, y en bas. Moi, on a vendu la place à vendre, on a illettré, on a pas. Moi, je suis pas son ami. Grand contrat va passer sur base de quoi? Il sait même pas écrire, même faire un projet. Assis là. Comprends? Ati on compte ça comment ma job pour et comment net il y a stigmaté mon kili. Ouais. Pas calmer la situation. Moi, je suis pas son ami. Non, tu l'as dit là, moi, tout à l'heure, mon tatinelinga. Alobi ke ngai na bima soki na leki ya bon. Na boyi ko citer moi na pour na live. Voilà mon tomo komi kuna. C'est ce qu'il dit. Donc allongo la majabu na makambo oyo parce que soki majabu elobi e ba na retravailler na batu sur base des connaissances, sur base des valeurs, sur base des compétences, il n'a pas la place. Ouais. Il n'a pas la place. Tu vois. Et tout ce qu'il dit, balobi tango yozo bimana muntu na makasi. Oto bengi na français na nyolo bate po et katanga. Hein? Il me traite de soi-disant que naïba moi si mon roboué na makasi. Mon viola quoi? Voilà, mon viola. Bah, vous pouvez un terme. Hein? Donc, na nenga qui mon viola. Dans le biboué. Des bichons qui a, ouais, vas-y, Loba. Voilà. Bah, tribunaux, eza. Bah, prévisa. Partout, eza. Donc, so ba benga des fois. Yé, même na succès na bouzo, bah, il est très en surtout que même na monde ba chéri na liké musika. J'ai de la peine pour lui, pourquoi? Parce que, à autres travail na mutumo bada vicieuse. Karine se protège. Si Karine a utilisé Migue parce qu'elle est limitée. Et Migue, Rando Azokota, c'est toute son entreprise à débat. Tu vois. Par contre, sur Bouzoba, on va comme si société, solo la vérité. Bouzoba, et comme il va connaître. Et sur la vérité, c'est sur la Bouzoba. Solo la Bouzoba, comme il bêtise. Mais tu as Eraboy, Valère Nanango. Naleki mige na aspect na kolata na mbongo na mayele na diplôme na stabilité à vie donc aux amours viola vraiment je pense que ceux qui na sala ngo c'est ba sala ngande ngo pe muto ba sa ne live ye muta sala ngo muto ba na ye a sala ngo A viola yo akanga porte ba banir yo koloba mo na te aïe. Mouto bazani na live à mon viola yo. A tout dit Sarah to la border a bien demandé Sarah. Mais tant il y a tout à Sarah bordi Sarah ou tia Sarah Kitty. Et bon oh il y a vanini kuna ine ou laisser. Oui buzobo sentir les causes campagne au kato koti betobimi koto. O petit boy. O lobby X to zone si o. Biso ko to gagner o to tangi koleko oser lote. To tangi koleko to na ba difficulté ba monter na ba virgule na ba accent. Voilà. Non, que pas le bico na binini. On vient soko zo mama mwana nazo mama ba no ndeni papa mikumba ko to basi nazoki matongo poko. Ona moni ya malongeza oyo zwaki. Nana biso ko so mama mwana ye mige. Asizo bata na tourner na bi moi il fallait peso mukando ke ndei ko tonga bi. Mama mwana aza petite na ngati. A petite celle na ngati. Soko zo mama mwana ngai. Zwa ye talingate. Mama mwana la petite na ngati. Batente. Yana isa kioni mwana na ya makomine na en sans live T4. Eza dépression. Ouais. Tocho beta 5K, 5K.7. Ça, bon, n'a rien que la vérité. Il y a Sika Eza. Ouais. Tout le monde il y a Sika Ezali. Et puis, Esilité. Na bien, ngana mona poto. Na koli na lishasa na epoto. Il va commis, on va portanga plainte. Boya na. Ça ngamona des fois. Vraiment ben na so bolobi na damu viola na mini. C'est le moni na liste ba des fois. Gloire à Dieu. Aussi là quand la garçon, na sila yepo ifana bomisa vie à tata na bishop. Sui bishop. Voilà.
te tondimi nga pena na ndimi pena mu viola na ndimi yango pena po Oui, ndima na yo pensa. na ndimi pena po elongoli nga na mwanda ba defa bo compagne na beta kamandrimba. Oui. Go. C'est du bonbon. Chef entreprise armée qui zengi kiol. Alobi alekio na ba contrat dédicace mon frère. Même contrat na so ba ye nango tu sais même pas écrit, tu sais même pas où tu vas signer. Miga comme a signé à côté ba comme une introduction. La société Intel veut signer un partenariat, il a signé côté wa. Faut pas carrer na maboko. Alors il va foutre on a ma caméra est. Non, c'est un petit gamin. Et c'est mon ami qui est comme Melabino, boson en ordre. T'as un petit monsieur, un petit bouffon. Ok? Voilà. YouTube est comme ils sont mal longs, tous les low côté. Vous entendez parler? Il comme moto à goma, oui. Comme on dit, avant qu'on a moto à goma, bumba fa papa. Il comme moto à goma. Faut un kinyo à goyaram. Nga mutu na boya koleka na chaîne na ye. Nga mutu na boya ko travailler na ye. Oui, yom to C'est boya. un illettré que j'ai donné de la force en fait. Ok? Nga mutu na boya ko travailler na ye. Nga mutu na boya koleka na émission na ye. Nasikia? Voilà. Mais pas travailler. Miguel, il travaille avec qui? Il travaille avec qui? Il travaille avec qui? Il travaille avec qui? Il signe des contrats avec qui? Parce qu'il sait écrire quel contrat. Chère chinoise, mou viola liboso maman na bino. Asala mwe pa na mahe. Ngate. Maman na bino. Maman na bino mou viola liboso na nzoto na ngai. Eh, au moins, on a passé à era. Je te dis, papa, mtaboyo ke pa banwa vandi na voiture et loisir lunya kanya kumi roma ngusta. Alinga qui nega na era. Alinga to keni. Mou viola bana baninga. Tribunal ezate, preuve ezate. Quoi? Bilo utala nga na Sonia. Nga pena na Robert na Rose Logwana. Bilo utala nga na Sonia. Ousmane. Nanga na mige nana ne lungi ya makamwana. Inos bi victime, Gaze victime, nga victime. Bolina mtabeta biso bilokana. Ye moko mutu o barasa ne live ye wa ne fili soif muvio. Ye. Am ko la biso to bien ka petite ka par rapport à game. Vraiment soki naza pena yango bakali loko. Andimi pena na yango ko na longu na defa. Des fois, on a soif, tu sais, ok, quand on a ma casse. Complexeuse, tout va bien. Alors, bien, où t'as boum, jamais on va dans la boum. Attends, où t'as boum, la commune. Eh, papa, il faut une information, il y a le banana, il reste dans la forêt. Maintenant, on peut aller dans le BT qui toque, vous avez quand on sert à Wera, on a BT. La personne pour mettre dans le BT dans nous la Wera.
Nandima uta bumbu kyo no sala na bar na Angola. Franchement. Asala na bar Paulo Tudilo. Et pas nani? Paulo Tudilo, asala pas Paulo. Ala barman. Tout barman le long monde, Mexi, accident. Est-ce que tu te prétends être journaliste ou chroniqueur? Mais aux gens ont des difficultés à mon non. Il faut apprendre journaliste à Zalarazoba, journaliste à Zoba Zalarate. Ça là ta récitation en haut. Franchement. Journaliste, merci à Pamba. Non, on va tout ça le Sali. Sali. Franchement. Un journaliste, tu te prêtes à être journaliste? Au sol, merci. Complexes. Balboso na yoka. Et puis, na Luka qui a un dictionnaire exact. Complexes. Chancez le Pamba. Nyoso ka ya fali ya. Abomisa zobozi, matela zobozi zolande on matamane ya mbete tomba. Bakali va lobi okimaki na resto. Moi solo betele na lobby. Niki nande nga mobo na obeta e mabe nga bakali na obeta e mabe ya mabe nga bakali na obeta ya mabe sur tous les points. Ala na kare na mwasi Ya ebinde akimati ya kutana na geloro nema. Akutana geloro nema. Ayebinde atika mapapa kima banda mbanguti. Voilà. Asaka na nga bien. Bakali faut bête. Na bête propre. Aya nous la wera na wede. Ye d'abord nga tambola nga moko ya tambola na bato. Alors ba nemi ki mo ye na bête. Baba ndemi ko bameli bakisi na poto ye munene c'est tout. Ameli bakisi mo mbe kwani na kutinga mo panzi. Donc musenzi ubungi na vende. Ya ganti to bossa ba image à Zobozi. Nga ça la critique ya fali mais je l'ai jamais insulté. Mais ya ça la ba Kofiana agenda zo ba pour na détruire. Pour na go beb sa ba réputation ba Kofi. Ba faire wana ba image ezali ya kantata lelo boye ba so na fait. Yena faire ezate no ya allo président ba obenga non. Eza qui no ça le plaisir na caméra c'est tout. Na boga ina disque te biso tona ba disque ya ba faire tozali. Bon, era le puissant ngai na okende rendez-vous na okutana na vie na ngai ya magistrat auta ikin azela ngai to kutana ye na Paris na kina na bonga na kutana ye. Andeko nyonso to botala biso, merci pour la disponibilité na bino. Boza calme, nyonso toza prêt ya sika ezali, donc boza na no calme ya sika ezali ngo botika la bien, merci beaucoup à vous. Bo passer na po. To bo kebite na po kwa suto ye. Biso bo kebi pate na po kwa suto ye, merci. Dans les multimillionnaires, Dieu va sait que les puissants, merci beaucoup à toi, merci Pomme Verte Dorcas, merci à bienvenue Vangasele, merci Nayo. Partout tout au Koutana, le 19 juillet, au Moni Billetterie a ouverte, un grand concert avec Kofi Olomide na Hippodrome de Vincennes,
le 19 juillet avec Koffi Olomide, le #1, numéro 1 musique congolaise, numéro 1 musique africaine. Tokutanawana le 19 juillet, mais les 15 Oyo, les 15 de ce mois, Tokutana Arena Grand Paris avec Weranson Igo de la Forêt. Weranson Igo de la Forêt, Tokutanawana, les 15 de ce mois, donc février, na Arena Grand Paris. Lobby déjà une grande délégation, Baouta Kun Baoya, pour un concert wana, ba musicien. Et deuxième délégation, Baoya, très bientôt, au communiqué nos dates. Mois d'avril, Tozana Lacoste, na Maribel, et mois de juillet, Tozana Koffi Olomide, na Hippodrome de Vincennes. Bozala bien, Awa Zoba, Azan Espace T, Awa Live ya Batamayeli. Awa Live ya Zoba T, ya Bato, Bana ba difficulté, Bamo, ya Bato, Baza ba impressionniste T, Awa Live ya Batamayeli. Tokati live na Deka, merci beaucoup, ça va bien. Au revoir. Na évité vidéo oyo ernime kokoma ekomela bino ezali mama Joséphine, mama Zozo na yebi bino solution. Oyo ezali solution ya ba problème na biso. Ba problème na biso yango ezanini. Ba problème na biso yango eza ba problème ya santé, eza ba maladie oyo eza kati na biso. Ma maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso. Solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko na nga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde déjà pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ils ont détruit la santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango na compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non. Tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu. Yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé. Atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel. Produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te. Yo oza na problème ya insomnie. Olala kate produit oyo eza somnifère. Ezo pesa yo pongi. Yo oyo za na nzoto makasi te. Produit oyo eza tonique. Eza wana po pesa yo nzoto makasi. Yo oyo za na ba toxine na nzoto na yo. Produit oyo eza détoxifiant. Eza ko détoxifier nzoto na yo. Eza ko purifier makila na yo. Eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo ezana ba bienfait ebele. Produit oyo ko soigner pour l'estomac. Produit oyo ko soigner pour la constipation. Produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso. Yangwana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo. Santé ezana prité. Santé ezana prité. Yangwana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo, te okoko sanga produit oyo te, yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel. Yango soko olingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Na Bangeli Soussou plus 44 79 853 90 849. Tika Nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel.